Donc Koffi Olomide a dazé. Donc Koffi Olomide a tous les missions en Afrique dans le monde. Et ça n'est pas tout le monde qui a publié à Kango. On reprend. Tu peux pas publier en actualité de Koffi. Actualité au Liban, le ballon, qu'est-ce que vous avez abonné, vous mettez pas actualité Koffi carrément actualité Koffi. Mon tuteur comme tirer étoile. Mon tuteur comme tirer étoile. En tout cas Koffi Olomide sali. Donc on l'accepte à tous les autres dans maille. Donc Koffi Olomide a tous les missions en Afrique dans le monde. Donc Koffi Olomide a tous les missions en Afrique dans le monde. Donc on l'accepte à tous ça dans les likolo. Donc actualité comme Koffi Olomide, Koffi Olomide, Koffi Olomide partout donc en tout cas mon père mon conduit levé agua Koffi Olomide merci beaucoup Siko Sali. Et le comment on m'inquiète, tu as la banque bana marketing na banque. Même quand on Koffi c'est comme les jours. C'est ça qu'il a 4 jours. Ouais. On veut que Koffi ça likolo. Moi tu on est bazumi boma concert na bango. Oui pour nani. Pour nani. Tellement de dégâts fiche basali. Tellement de dégâts fiche basali. Tellement de dégâts fiche basali. Et on a bien été. Bon. Le quoi encore que c'est moi gospel. Bon ngala ebiso kwa ngala monyo ngala mone bimia. Oui bien pela que gospel muté sali yango. Donc ils sont dans danser. Donc Koffi Olomide batika Koffi Olomide na terre boma actualité na bango té. Ba journaliste ne ba yokisi bino de Sony. On comprend? Ba yokisi ne bino ba baby série bino ta musupe cop. Ouais. Wala ça ba journaliste mu bakimi. Yoki volcan mutakimaki. Yoki bébé chuto mutakimaki. Yoki me faire rambo mutakimaki. OK? Biso quartier tête toile bien. O bakimi ba journaliste. O bakimi ba journaliste. O bakimi ba journaliste. Amfumu lengi. Bedu tu yanga le keri ga ko community selma. Batuge ni fumu ino keri go je. Ah papa uki. Sadi sabana. Vaya lwa mu mudila kena. Ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse. Ozorudu gwankunga mimbodi. Ima théâtre mwana mambodi. Landa YouTube télévision. Salon Flori. Mama moimwene. Mama mwene kuna yuyufuna. Roger mwana mama bala. Makanda boyigoyela. Ungeri ki makanda boyigoyela. Ya fisa lengi. Feroze yagine. Feroze makangwe. Feroze makangwe. Metro Makengwe. Shadombala. Makingumba we. Bonjour fidèles internet de Métro Makengo tapis rouge babote na partout bota la biso na monde entier na biki no boza ebelé devant vos postes téléviseurs parce que rendez-vous Christian Vangu le papa bombo après Sarabino déjà erango et vraiment yango ekoki babi lelo vraiment eza ko yinda to yambela na landry japonais itazo malibindi moko do babi le retour déjà na kati ya latino pemeni ya les quadras couramment tout soigné par rapport à l'actualité en étoile tout soigné vraiment nyonso Italie et bongo quartier latin latino ya yemoko double king babi na minute na biki mama patience kabisa kazadi depuis la France au la biso venant moi si ya mais pourquoi pas babi mon vieux Scotty ndetani papa héros na biki na minute boza branché bolanda ya bino Christian Vangu le pourquoi pas à mettre nzete les le maman depuis na South Africa motema maman Pamela Power le maman ba auto boto le bébé qui toko bébé étoile Daniel le maman. Alors sans plus tarder les gens ont la caméraman la biso fungo la biso déjà peut ba doit aller partout na monde entier ba mona Vangulé Landry japonais ba ngonde bien Landry japonais DSP soda libindi moko ya Koffi Olomide donc soda DSP libindi moko ya Koffi Olomide bon. Donc il y a Landry japonais. Alors Landry japonais to ko taka maman l'actualité parce que na mtu na bikiza vraiment yakobeba to mona il solo ya étoile o bachaki na Hollywood étoile na bakoma Koffi Olomide to monde pe bande ko confrère o bakene pe ko mona président Koffi Olomide alobeli pe par rapport ya étoile wana mais après ce que non maman na lukuta po to monde ba étoile ba sankara de kuta to monde ba étoile ba belé. Ouais, avant la banane, on a pris dans le mot théâtre, on a eu mon mikolo baso bengae, levé à goût.
donc bazobenga Koffi Olomide levé agua donc soko agua eza na portugais eza mai soko boyi komela oboyi komela ye okolambela ye soko bokolambela Koffi okosukola ye soko bokosukola ye donc okotia na kati ya camion soko bokotia na kati ya camion mutoke kebima oyo ezalaka mai donc soko bope mutoke bimi oyo te soko leli olelaka Koffi Olomide donc mikolo napesi mbote te sika zali napesi grand mopao Koffi Olomide donc l'anglais japonais de retour soldat d'esprit libindi moko ya Koffi Olomide yeyo donc on a olobaka omoni ke Koffi Olomide azaka danser donc Koffi Olomide azaka danser donc Koffi Olomide aleki tous les missions en Afrique dans le monde taka Koffi Olomide batutu banoye bala bakoli solo ngote même Koffi Olomide so balande interview wana ba ça pousse la photo sur to solo no pena boende ya comprendre so balande interview wana nde zalaki balande nde Koffi Olomide alobaki ye ayebi na yango te ye pe ayebi ni makamba ngote ye moko pe aso bane vidéo wana bandela ngote na nde Koffi Olomide alobaki Koffi Olomide alobiki ye pe ayebi yango te ye pe anzimi na yango te ye moko pe atinya batutu na sa ti sikoyo pe ayebi na lute ndenge ele kakuna on comprend Koffi Olomide elobi yango te Koffi Olomide soko ta page ya Koffi Olomide ni o ya Facebook o ya Instagram o ya nini o mo Koffi Olomide a publier na yango te ezali batu nde bazala kuna nde ba publier yango on comprend to pe ba publier yango ki actualité ni te Koffi actualité obili bona lo balobo kese bo gebeta boni mo mutu actualité Koffi comme carrément actualité Koffi mutu to ko mo tiaka étoile mutu to ko mo tiaka étoile en tout cas Koffi Olomide sali donc l'axi ba tuelo za bena mai donc l'axi ba to za danser za likolo de actualité comme Koffi Olomide Koffi Olomide Koffi Olomide partout donc ba to en tout cas vie mon père mon conduit levé agua Koffi Olomide merci beaucoup siko sali mais dans deux japonais états-unis apparemment peu bino peu on irait bo lingara bo mara actualité bana wenge parce que tout remarquer bien déjà so aussi masanao comment masanao masanso merveille rambo y pas no actualité les ceux qui Koffi na fallait pour un petit concert donc apparemment on est ko luke lo mo connaître bo actualité ezalaki pe bongo te biso pe to ko bo actualité mo te bato bazali kolo ba lo bazali kolo faut pas actualité na bango on comprend le mon maman Vangule yoza journaliste amukete yoza journaliste amunene eza eloko moko mukebe tala bango bana marketing na bango même kama Koffi c'est combien de jours ça ka leba 4 jours on veut que Koffi ça likolo et ça y était et ça peut Koffi te Koffi batayi bine loko wana makambo wana te et ça bato basali fan o ay mutu moza na pas Koffi ya sene fan ya Koffi mo ba latini Koffi loko mo boye et c'est Koffi Olomide mutayi bisi binongo il y a le vérité. Et ça jamais comme actualité na bango so na actualité na bango beta concert na bango beta concert na bango et boma poani bango sa publicité na bango moite bango on est bazomi boma concert na bango webi pona nini tala no des gars fiche basali et ana bien té bon le quoi ba que c'est moi gospel on point fiche on a na wenge 4 yo boya fiche on a m'appeler donc boya ba na fiche musu ba internet ba mumba sala ngo mais oh pena officiel ya bango ya pena kitoko quand même bon ngala ebiso kwa ngala moni ngala moni bimia we bi pena ke gospel muté sali yango donc eza nango danser té donc Koffi Olomide batika Koffi Olomide na ta ko bo ma actualité na bango té Koffi Olomide na makambu na Koffi Olomide azalaka likolo azalaka likolo donc pour moi que Koffi Olomide za danser tala rage banda makambu to bandaki Koffi Olomide na Koffi Olomide moi aza star amunene faut balobela ke ka bongo. Alors l'anglais japonais on tobe tano sko lisuro ya retour na opemeni ya Koffi Olomide balobi batubelo babi ozongi parce que au moins ba merveille rambo poto yo ozongi na ndenge nini ngala ko sala ba même temps bon parce que moni que latino mo porte-parole la poto ngana merveille ngana za porte-parole la Koffi te ngana za soldat d'esprit libindi moko ya Koffi Olomide donc ngana osala rôle tout mutu to osala G ngana za petit ya Koffi Olomide on comprend merveille rambo au mikolo international o tie batutu palpite tie mboka roningisa non merveille sika ça na pese mbota trop donc merveille nem ta porte-parole ngana za porte-parole ngana za soldat ya Koffi Olomide donc ngana mitu bakoboka bombi bo ngamu na yamba yango na ntimi na o comprend donc si ngape na luna ke bombarder batu na ke bombarder batu donc ngana za soldat Koffi on comprend ngana soldat Koffi donc ngana za na sala rôle tout ko bina na ali ko ziko yemba na rosala na kokoma pe sentinelle na kokoma pe nani na kokoma pe journaliste na kokoma pe donc ngana tout na kangango donc porte-parole na biso azaya makasi za merveille rambo o mikolo jika
apesi bato palpite. Est-ce que vous pouvez ça faire merveille te ko ta ba guerre na ba Sankara de Kunta ba Mosaka bato ba na expérience na musala on a pour fallait moi respect. Na pexé na ndeni te. L'espérance ndeni. Non par rapport à Mosaka ba ni liboso ba na mo ba expérience. Guerre eza guerre. Guerre yo bibiso tonto no bunda guerre wana ezaki bien. Guerre ezalaka bien. Pe loko na oyebisa yo tango solo ba bongo wana Mongol, obi Mongol. Et Mongol. Mongol bazobat. Mongol Sankara de Kunta. Asa Mongol. Yo kana zo betela yo kana zo solola yo langue japonais muto zo expliquer bato. Wana Mongol. On comprend? Mongol asa niveau na biso pété. On comprend? Asa na niveau na biso ta monkete. Biso bata quartier la tête tout ça likolo. Pour le moment na ke biso ba langue japonais ndetinga. Na na mission moto asa na katsa kina na betela les portes na ke senga ye na ke lobela ku misa na za na deux patrons te. Na ku misa ka mission moko se Koffi Olomide lever agua. Mai. Mais on doit faire un clip moi sur le ko embeli. Wana za makambu to na sangina orchestre nanga. OK. Wana za makambu ya orchestre nanga. Bon bi da filer pas ça moto lobela te. Bi da filer sa mission que aza mwana Koffi Olomide on ngati poa. O Koffi Olomide so tchaka. Ba Koffi a lobi za ba bi na filer. Mais héritier wata. Reprendre. On reprendre. Ba Koffi a lobi za bongo. Est-ce que retourne on peut mener Koffi Olomide est-ce que ça c'est parce que Kissinger lui pénal définitivement officiellement à longue pénal caractère latin. Et ça il banda kala Kissinger asa na orchestre était. Et Kissinger asa pas sala na quartier la tête. Kissinger asa petit à Koffi Olomide. Ouais. Ba toi tika oluka ba polémique wana. Asa petit à Koffi Olomide. Orchestre na sala que la team wata. On comprend pas Koffi ça leki ya Koffi. Da ba tika koluka polémique wana. Alors les Koffi ba voyage ba Rwanda ba Kenlaki. O ba memaye. Ba memaye ba Rwanda ba memaye ba voyage ebele potope héritier yo memaye. Ba ba kisali susu te fo mema pe ba tumi supe ba za pembe ina wana. Mote sali bien te. Mutu mo na souffrir na Kissinger le loko Koffi memaye poto. Et ça bien Kissinger. Le loko Kissinger ko va na palais. Ba kotindele tam su ba Sivette, ba kotindele tam su biloko ba pa bakali. Et ça le coup moi ko ya Kissinger il est pas qu'il a des apôtres pour hériter. Poani. C'est que ceux qui battent la bonne c'est qu'on comprend que poto il y a fait ça danser pour les gars. Poto non surtout. Bon. Moi t'as besoin de comprendre bon il y a les la bongo. Mais hériter peut ça danser poto n'est pas ça qui bien. Et ça les bien, bah y bien, bah moni succès, makamwe belé. Donc atika nous ko ba le belé Kissinger aza pire petit à Koffi. Azala jamais porter parole pas quartier la terre. On reprend. Mais Kissinger aza petit à Koffi. Bon. Yangwana. Mais ce que ba ndeko ba kim na poto ba bakali ba wana kutu o bakimi oyo bakimi wana batrahi mouvement te. Faut comprendre logo moboy. Na quartier la te mutakimi azate. Na quartier la te mutakimi azate ba musicien quartier la te ba zongaki. Bato nde bakimi ezandenge nini. Bato bakimi baza ba journaliste. Donc basenga ki Koffi ndenge bozo kende bo faut me appeler ba journaliste bazo ba image. Ba journaliste ne ba yokisi bino nde Sony. On comprend? Ba yokisi ne bino ba baby seri bino ta musupe cop. Wale sa ba journaliste mu bakimi. Yoki volcan mutakimaki. Yoki bébé chuto mutakimaki. Yoki me faire rambo mutakimaki. Ke? Biso quartier tête toala gi bien. O bakimi ba journaliste. Et ça bongo. Et ça bango te o bakimi na bango bakima na bango ba isa na ngopé c'est bien. So ba seli makamba ba sa Koffi et lobi la Koffi le remonter. Et changer na Koffi te. On comprend? Ba fali ba longwa ba poto, ba nani ba longwa boye, ba nani ba kimma ba tebele donc et ça na Koffi le remonter. Ta super ambassadeur. OK ne États-Unis ka amité. Pe na miso to lo bano azarate. On comprend? Azarate. Ana Cameroun. Koffi Olomide na Cameroun non qu'est-ce mobimba. Tant ba ozonga boye to beti concert mona kini awa après maman via kini États-Unis. Alors le lorsque sur le japonais des vidéos ba mona ki na kati ya Montfleury et pas Koffi Olomide. Et aí si rendez-vous so to ça que surprise ou comment? Bon ezaki rendez-vous te. Ezaki nga na yo lela pas père nanga. Na yo sa père nga pena papa ni na moni ke bana mike ba osakana sakana trop. Leti ba mongolo ko ba Sankara de Kunta. On reprend. C'est loko moko te. On reprend. Azana kanda te. Papa kosana kanda azana kanda moko te. Azana kanda te ba memaka na orchestre. Azana kanda te ana loko moko pete. Kokende poto. Kokende poto sa te ko leka bato bazana kini. Taninga na lati. Taninga na lati. Et ça te ko lo ba mamba poto te. Poto sa musoka ke poto nza masali et ça c'est bon. Ko lo bate musoka ke poto leki mututé. Ngana na mapangu na kimbwala. Ta suye pas na mapangu te. On reprend. Ngana sa danser na kwa nanga. On reprend. Et ça bongo te ko ke poto c'est le côté. Et ça ke ya za semba asenga mongol. On reprend yango sali makamuna ya ke za danser ça na ndenge na ye. Et ça te ko leki muninga leki mutu moko te ya ko leka ngate ngala landi japonais. Pe na beta na orchestre leki ba orchestre na bango. On reprend.
pour quartier latin tout l'orchestre dans le monde quartier latin et l'équipe orchestre tout il y a Koffi Olomide pour aller sur le bito tala ka muta le Koffi Olomide mambo asali et toi ndé ningi simbo ba pour ça là ba créer ba ça te locomotion et ça mandé au moins nanga yeba kyango mutu Mohamed singa pena ya apparemment non yeba kyango ba ba yeba ba ngote mais le loko mutu o étoile atie combo naï o étoile atie combo naï moi te bino to copier souvent les guides Koffi Olomide mutala sakanzela la kata mboko Congo na monde na mukino te za Koffi Olomide donc mutu robo yango azate donc actualité l'équipe kuna ba concert na bango non mais la mito ba nyoso ba bi ke ba sera que no concert ya wenge o ebeta le 30 juin alors là nous pendant état soma et là moi ça lenga plaisir na vidéo na tongo ke tala Koffi Olomide na ndako bo ça les vidéo abisio ça en face wana et là on a peut rater na émission ba doit être makambu ya mu depesa makambu siko oyo sikoyo oyo eza lokwa ba F na tia quartier là eza F na longitima voilà longitima dans l'an 2006 ba fali ba ferré namna beta ya mwana pena ya donc kano dans la boma ba tuti lelo ya moni ke biso to wana ba F na kati ya quartier là biso to zalo te lokwa ke o mongol ana F mote sika salaka o nani boya ana F mo côté da ba foxa ka bongo même ataki shinjora nenga za na la team bongo a forcé à bien attaquer kata F et ça la bien en tout cas merci beaucoup Landry japonais tu commis vraiment à la fin il y a émission na biso na rapidité na pesi babi mote pa Naomi Lumea la race classe merci aussi à Dina Koudi Wakadeve maman na Elazoki Daniel sans oublier babi Joël Lobanzi Starwell Landry japonais panzaka nezala basa ngaka elo na lobaka batutu o balingaka Koffi Olomide bazala calme calamité bazwa disque na biso les jeunes et bi ma calamité ba yoka su niveau Koffi ayembeli pas Koffi azongi su na tchacho azongi na makambo ebele azongi si bina biloko mo a danser donc bazila ba yoka Koffi ba featuring eza ya makasi pe ba bosa na te mikolo nga na so comparer musicien moko o bunda na bango nyonso tu eza Cindy Leker obi ke Cindy Leker à l'équipe ba musicien to wenge ba musicien ya wenge Cindy Leker ba Emelia na lobino Cindy Leker emela na biso yo mona Cindy Leker so ba tsa nzembo ni o mo pena muta otsa bo locataire ba otsango emela na nzembo ni ba otsa o mo sa ko sala vidéo emela na eloko te emela sila ko kopa emela na Cindy Leker ta Cindy Leker aleke emela banda awa ti na lola aleke na koyemba aleke na mbongo aleke na vie aleke na est-ce mona Cindy Leker akesenga mutu mbongo wapi mais il paraît yo mona Cindy Leker atambola wana yo ka Cindy Leker Cindy Leker aza na éducation bazo coacher le quoi ni ba coacher ba mère na biso Mbiabel ni ba mère Mbiabel ti lo bana ba respect yo mona des vidéo ma Mbiabel jamais yo mona ma Mbiabel asali mo buzoba mais aza parmi ba mère ba lata ba sersi na mboko Congo vous comprenez mais so moni ezala ngo bongo te alors quoi Cindy Leker aza musicien oyo aza danger aleki tous les musiciens wenge na ba leader na bango nyonso bon wana salanga jusque toi non na lobi yango ba leki Cindy Leker aleki ba wera ngana zo yebi soke ngana lobino ke Cindy Leker aleki tous les musiciens ya wenge ngamu na lobi Landry japonais aleki tous les musiciens ya wenge bon si oloba nini oloba na Cindy Leker ni Cindy Leker aleki ya ko aleki bona nini no yemba tu aleki ngana lobi Cindy Leker aleki bango na koyemba Cindy Leker aleki bango na mbongo Cindy Leker aleki bango na danser Cindy Leker aleki bango na éducation on papa bango tu bakena papa ministre ba fa na ba bar ba fa na bani ba kesinga Cindy Leker atambola raté asenga rapé mutu te Cindy Leker aza na respect ne ba mema Cindy Leker aza daze ya monga Landry japonais no bato na comprendre te ya ona zungi funa expliquer bato ne kese ke Cindy Leker donc Cindy Leker daze bazila na kate les jeunes ba yoka Cindy Leker ndi ayembi donc bino bato batindi ndo bo actualité wenge mais bo ba actualité wenge za makasi te actualité za na ngote yo kana bisayo actualité bien so ba osala ngane tinga ngala loba neti ne biso muto za génération wana actualité bien so ba osala ngala ko pesa ba pe idéologie so ba tiene masanga ofele na kata stade ba otie mapela ba pop masanga mo ba tutu bandali mumbeya opone po biso do osala na kata bandala Landry japonais na kata bandali ma uti zimbwala aina bandali donc ba yana actualité na bango basa makamna na bango etalinga te ngana mwana quartier latin ngamba ba wengana etalinga ite etalinga te ngana somo lo te ngana quartier latin Senghor masana nga seda Senghor yawe ayibi makam oyo ba fena biso ba Willy Musheni pe na opesa les grands producteurs le fena nga Gilles Sana on comprend bango tu ba makambo ba fena biso ba Bruno Lubika mbonga popwe ba Dota Dekana ba héritier fuki na crèche ba makambo oyo eza pema moni biloko
pour Sankara la table ya passe a souffrir bon mboko au Congo pour la table et puis Simba ka été pour ça complet ba te ka ngona basket na ngo Louis Vuitton basket Louis Vuitton ba te ka ngo complet donc il a la tama complet o ce que mo meya yoji pe biloko ka confier refait ça ka biloko ka confier ba poche ka lo mo pa ka biloko ka confier biloko bilamba confier refait ça au moins on appelle ça pour examo ya wenge o sela ba clip donc oyemba bilamba confier refait ça na maboko so leki milai moni ta bilamba confier la mo minene siko yo la telamba confier vous zala so blo on ganga la bosse ka jour que n'est pas la confier ka mona yebi so ke ko la ta bilamba confier la mba confier la ti yo la tango faut zana eloko nzoto faut za muta danser ya nga sola ndisha pona la tiki confier donc vraiment pena o eza ki confier quoi et donc eza lever agwa quoi il to pe mikolo sala no biso mo trop yango yo taka lineti ko fata na misu nga sola la tiango donc lo balanga ni soda d'esprit dipindi moko ya confier lo mide la ndi japonais muta succès makamunyo surtout somo ali omoite ne to simboka ouais la mona pena donc mboka za oningana ko mboka za bato tu balingaka landi japonais ba bingaka na numéro za 085 25 21 961 so benga ozwanga la pesi na dini soki na Paris mbote et na Belgique na pesi na Paris wana Chanel Ubaki masala nga junior mundele monsieur Cordon calamité député ya funa yewana na pesi masala nga seda muzuki sana na yo pesi uva masala nga swag c'est bon parce que yo kena ne pas imoté et ba sangaso ba bimisi o mara mongol le bana longo la mèche wana za na mutu wana alongo la mèche za na mutu wana o comprendre mongol pero na yebiso ko compare ba misete ko compare ba misete na mukete omoni pilipili to alongo pe ya faire tomate va faire esalaka omoni tomate à faire ezali puis ya rouge pe ezali on comprend mais différence ezali na reçoit et donc ba misete wa Congo ko felo mida za ko pilipili aswaka o ka sate pilipili mo moni ya nini boko ko bana te wana za misusu donc ko felo mida za danser o tika la danser merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pena ba nyonso ba libiso partout dans le monde entier, na États-Unis, na pesi ba mbote et belé pa ya Blanchard et tous messieurs propres de la ville na Belgique na bosanité balobi donc papi mamale ya ba papi merci aussi à babi donc maître Nzete le grec le mama na kati ya South Africa agence Lema Chilo donc babi les meilleures agences pour lancer ba transfert à mbongo na bino au tiembongo na 12h30 na 12h32 sans oublier le papa José Beloti Bomolo les natifs de Bandal donc à toi pena mabelene na quartier na pesibiso pena maramupo et ça là donc kitoko vraiment mingi merci aussi balobi na kati ya South Africa toujours Sané de Jubek le big manager na pesipe merci vraiment belé et pas ya babi présent héritier Nkoi garçon BCBG merci na nego ali vraiment ko soutenir biso présent héritier Nkoi garçon BCBG to signaler que na Kinshasa de ba chantier eza vraiment belé eza ko tongama merci aussi à Bodibo le gouverneur de la ville ba Mbotenao vraiment yangola sans oublier babi présent Kevin les meilleurs pan shop pour nos pays bloc à parler donc il n'a pan shop il y a présent Kevin sans oublier Kamatrans les meilleures agences pour nos la transport il y a Bakolina Bino il y a présent Eliane Mukendi. Papa Uki Sadisa Bana Bayalwa Mumudilakena Amo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse Ozorudu Wankunga Mimbot Ima théâtre Mana Mambot Landa YouTube télévision Salon Flori Mama Moimwene Roger mwana maganda boyigoyila Ungeri maganda boyigoyila ya fisa lengi feroze yagine feroze makangwe Metro makengwe Shadombala makingu